Deuxièmement, Azaki collègue nanga ya boulot, maître nangai ya musala, apprendre nga pe mambo belé, lelo ngai na monde ya artiste Cablerero, vraiment na osaba misale belé na konti ya Tony akwani. Ouais, quand tu es boy, ça lui bien, 5-6 bisous vraiment. Et bien, nous le voir mes athées. Tu as toujours dans la carte de famille, quand tu as la vie, composer moi n'engue ça la caca. Quand rendre hommage, je ne sais vraiment tant que Tony Akwani, papa bien bon. J'ai moi l'ingé tout vraiment, tout est Marcel pour moi l'ingé qui est fort. Donc émotion pensée et ma casse mais nous quoi toi ban en Zambie. Donc les wezanzela biso nyonso to tokomisa ka Nzambe na ba circonstances ko komela biso. Tozali awa famille mobimba pona ko salisa tombora ndeko na biso Tony autaki otika biso na mikolo mileki. Tekola kisamura biso parce que azalaki moto toliaki na ye tomelaki na ye totambola ye kutobala benga magistrat. Yanga lero tokutani abandeko bazali awa aleki bazali banoko bazali tozali famille mobimba pona ya ko compléter devoir na biso pona la kisa amuro tozalaki na eta tozalaki esika moko. Nous partager ni makasi vraiment. Donc il y a qui a problème ande pour benganga petit na ebele musuna ninga kibande anoni. Petit na ngoza comment non boy. Ma problème mo goza boy. Abetelo pe ma problème mo bele musubozi solution. Na suka na ngope bo solo ki toko bo vandi to se ki donc vraiment boy donc. To sel ne vitro. Azalaki grand frère moko azalaki malam pa na biso. Eza lokwa na biso bat na bo moi na biso. To perdre élément moko penza ya mutu ya pona biso azaki yaya moko soka yokio ozobeleza pasi na bisengo abanda penza ko ya lelo penza nazokoka ko exprimer pena bien te naza pena na douleur na donc mona lisusu depuis déjà 2 ans depuis disparition na e tu es lelo le 1er août. Et sa journée, oui, tu peux profiter, rendre ce dernier hommage, tombeau. Donc, il va souvenir à malam, il a tellement ébélé. Ébélé ma casse. Donc, son ami Koloba, il s'est un papier na biki potokuma. Il a moulaï ma casse, mais les bienfaits ne meurent jamais. Paix à son âme, encore une fois, paix à son âme, vraiment. À Kenda, mais naebi, un jour, tout le monde a quatre na Kolo. Qui peut nous s'avancer, na balé qui nae. C'est na ta ya bavanci ta ya koseka ta ya boulot na ta azana boulot na eboye wana bolia na ebo meli na ebo seki na vraiment dans zaki malamu pena pona biso quoi. Je vais mo bibato bombi yango pona ko la kisa muro tozalaki na etango tozalaki na sika moko yango to na kotia ko poser tombeau na ye pona la kisa volonté pe amour tozalaki na ngo pa na ye. Nazisira makambo olobate kote azali apema malamu tokomona na mokana Nzambe na mikoleko ya wana lingaki koloba. Merci beaucoup à mes fidèles internautes, merci beaucoup téléspectateurs. J'espère qu'en ce net moment vous êtes tellement nombreux. Il y aura l'émission à Vino Bolingaraming. Donc on est sur www.idéologie.tv avec David Wembe. Mazopesaka makamunenge zalaka. Masola balabala toza bongo na Benfica. Donc na cimetière à Benfica na yebike bozo mona ba image. Soki toza wa eza pona ko poser pierre tombale ya Tony Akwani. Donc ça fait déjà 2 ans. Donc lelo famille Akwani mobimba ba camarades, ba massa, ba leki, ba yaya, ba ndeko, ba sangani bango nyonso bazo poser pierre tombale. Donc kala mingi te bon na cérémonie ya makambo nyonso ndenge nini s'est passé donc 1er août. Donc le 2 jours à bawa to kanisaka bawa
et famille ya Ankwani balobi jamais bako côté ka Tony Ankwani azalaka ka bongo tozomona wana ndenge nini baza déjà monter Pierre Tombal ya Tony Ankwani donc famille Mobimbeza wa batu nyonso baza wa tellement azalaki cher pona bango donc moyen batika ete babino nyonso ndenge nini bazo monter yango la présence ya famille donc ndenge famille balingaki pour ba honorer Tony Ankwani donc c'est ça quoi donc je vous laisse avec Chika Bosango pour accompagner ba détails nyonso on se retrouve jusqu'après. Somos família. Via. Responsable tout fait. Yo moi il produit na peigné. Quoi ça va jeter. Voilà ba combo pas. Peut-être après ça pasteur. Na bien net journal le combo ça.
Yves Makambo, papa chéri, boa tarde. Ah, boa tarde. Bonne santé, mon frère. Ah, santé bien. Lelo, eza jour, bakanisaka bawei, tomoni présence nabino, awa boye ko opposé Pierre Tombal, pona Tony Akwani, etaki yoza ki camarade na ye. Okolo bano nini pona journal lelo. Bon, pona journal lelo vraiment, pona journal lelo, na remercie Bami Sarangai, Bana Marsal surtout, Bana Marsal, Bana combattante, Omoni journal lelo, eza journée moko vraiment, eza pona Tony Akwani. Naebi ke Sarangai partout, par États-Unis, France, Allemagne, bon, Turquie, bangomo baebi Tony Akwani. Bon, eza journée mna yaye, toye to Totie tombo ya vraiment na sepeli na bana mai na nganyos. Tony azalaki camarade na yo, ba souvenir nini o yo tikala nango pona ye. Bon, Tony azali camarade na ba souvenir o ngana tikala na ye vraiment ezebele aki ami, premièrement azaki ami, deuxièmement azaki collègue na nga ya boulot. Maître na ngai ya musala apprendre nga pe makambo ebele lelo ngai na monde ya artiste Kablerero vraiment na osaba misala ebele na compte ya Tony Akwani. En plus vraiment naza na mingi mais journal lelo pa na ngai za pena sengo mingi. Un mot pour Amatoni. Un mot pour Ami Tony. Son âme repose en paix. Nzambe azanae et place Azali. Vraiment, banamai mususu ba ebakite. En tout cas, Nzamba sungape. Bon, vraiment nazo kokapenati. Dans le Tamaïnza, petite sœur, il y a Tony Akwani. Donc ça fait déjà 2 ans. Et Lelo, Baza, Kotsa, Pierre Tombal. Donc tellement qui cher pour Nabango. Famille bâtie qui était. Si Lelo, Bazo Zalaka Naye. Donc pas tarde. Bonne santé. Santé bien Angolo. Donc émotion pensée et ma casse mais le quoi tu as ban en Zambie. Donc le Wezanzela biso nyonso to. To komisa ka Nzambe na ba circonstances ko komela biso. Donc c'est un peu ça quoi. Et ta yo petite sœur na ye témoignage ni no rosa nango pona yaya na yo Tony. Donc wana zaki so yaya te. Papa. Donc ma papa pour yem taboko lingai to botama biso mibale to koli na mboka mpaya na Angola papa te mama te yem taboko lingai si nde na koli na to banda ko benga na benga ka ye papa ya benga nga mama parce que to bien ça faire ça ba parenté donc to bien faire ça ba parenté ya zaki papa nga zaki mama na to kola biso mibale les sala kenzamba zui molimo na ye nde na tikala nga moko me Nzamba zwa lukumu na ba circonstances nyonso to yo mokabili pourquoi ça la même donc passe na mutema kotikala yo moko mutu bomesana na ye mutu bozaki na ye ozana likambo ye mutu supporter yo donc akeyo skali yo moko dans douleur wana Nzambe kande mutu ko pesa ki mais pour mutu mususu na expliquer yango eza pas si pour comprendre la douleur ana oyo comprendre yango eza ke mutu aleka na nzela wana
mais comme eza nzela ya biso nyonso atouche eza te, son âme repose en paix quoi. Na bato nyonso baotala yo to na bato nyonso oyo baye koassiste bino lelo okoloba nini mpona bango? En tout cas napesi bango nyonso to merci à toi, donc c'est la famille, eza famille parce que no bakende nazanga moko me nazanga moko te, donc naza na bato to baye koassiste biso na jour ya Pierre tombali na ye, nzambe vraiment batela bango basunga bango, donc merci beaucoup na geste bosali ko passer toute la journée na cimetière na mboka mpaiza penza facilité, mais bango batiki makambo na bango donc badisposer temps na bango mpona ya kokutana kozala na biso ko passer journée ensemble, donc merci kwa nzambe azala na bango vraiment baza ebele, donc comme ma copine Getsengwete, donc atikanga tozala en même temps, Sandra tozala na ye, bon baza ebele quoi, baza ebele, petit frère nanga John Kizaza, Cédric, Mireille Pichuna, na pe lisusu na bami tozala bango esika moko, donc Junior, tonton, donc toza ebele, toza nombreux ka. Merci. Merci à vous aussi. Ouais, on s'est présenté John Kizaza, le mondialiste, petit frère défunt Pirvier, Tony Akwani. Bon, ils ont vraiment idée moko boy pour aza mutu moko boy azalaki mutu moko boy, donc nécessaire makasi na vie na biso. Yango moni ke batu basanganaki ba pire masa na ye wazaki na bango, donc pour valoriser kombo na ye na personnalité na ye. Yango sengeke to sala Pierre tombali pour ezala au moins souvenir moko boy pour ninga zabongo akei azonga esuste, donc préférer ki mbongo na bango tellement reliango lisusu te basa elega mo eloko moko boy ezala wana yango bazwaki idée ya remontar pena kampa. Etake yo leki ya Tony ba souvenir nini o yotikala na mo na vie? Ouais, na ba souvenir ni vraiment ebele vraiment makasi, ebele makasi, donc so na cité donc on a évité sur le na rotondisa kayata ya non si fei pour ça vraiment ebele makasi, donc na ba souvenir ebele dans des vraiment boy très sage ya makasi, donc nous partager ni makasi vraiment, donc il y a qui a problème ande pour benganga petit na ebele musuna ninga ki dibande anoni petit na ngoza comment non boy ma problème mo boza boy abetelo pe ma problème mo bele musu bozi solution na suka na ngope bo solo li kitoko bo vandi to se ki donc vraiment boy, donc to sel ne vitro ya ba ya malamu ze belé o ngamo so na vandi bo na tala kale mususu kombo ezongela nga pe image ezongela nga pour jamais na ko bosa na pe bo bulamu ze belé ba bulamu pe ne ze belé, donc ya obunga ou des até un mot pour na amnaye. Bon place penaza donc mouli moné pe mona kimia place za ndo matondu ka kebele azala place moko boye oyo azala plus à l'aise, azala na bien na nenga zaki na mokili, donc place za pe nazala pe na kitoko soki za pe na ke na tindele biloko place za, donc alia ka chaque jour air nyoso alia ka neka ka pe mara kitoko vuma place azali. Kombo na ngai Pichona Musa, naza leki ya Tony, aza mwana mama kulutu na nga naza mwana mama leki. Nayoki pasi naza pena na pasi mingi na motema po azalaki grand frère moko azalaki malamu pa na biso, eza lokola na biso bato na bomoi na biso to perdre élément moko penza ya mutuya po na biso. Azaki yaya moko soka yoki yo ozobeleza pasi na bisengo abanda penza koya lelo penza nazokoka ko exprimer pena bien te, naza pena na douleur na motema penza mi makasi po azaki yaya moko a marqué biso na libota nde toza na Luanda, a marqué biso makasi akosa trou penza ya makasi yango eloko penza toye lelo. Mais pasi na motema eza Yesu ye moko Nzambe akufa, c'est eloko o pana biso ekokamusa biso te po toza ba chrétien, eloko o Yesu ye moko akufa esangaki ya kufa po biso pe totikali sima pe biso pe tokufa
mais tokoyoka pasi me na biso bakretien toyebi un jour tokutana na ye na lola. Naza bongo na présence ya David Chara na Cédric baza ba petit frère ya Tony toza ba expression na bango pour lelo bazo poser Pierre Tombal. Cédric, mes condoléances. Merci vraiment. Bâtard de frère. Bâtard vraiment, bâtard. David, bâtard. Bâtard, c'est bon. Ça fait vraiment très triste comme parce qu'il était vraiment très cher pour nous. Azaki grand frère moi, Azaki pas comme les autres, mais Azaki grand frère moi, le roi ma papa na biso responsable là. Donc mon année depuis déjà 2 ans depuis disparition na tu es les 1er août, les journée bah oui, tu es peut profiter, pour rendre ce dernier hommage, bah au Chapé Tombo. Donc il va souvenir à malam ils a tellement ébélé. Ébélé ma casse donc son ami ko loba il singa ba papier na biki potokuma. Ils a moulai ma casse mais les bienfaits ne meurent jamais. Paix à son âme, encore une fois, paix à son âme, vraiment. À Kenda, mais Naebi, un jour, tout le monde a quatre nankolo. Tout ça vraiment, tu es un sengoté, mais tout ça, c'est parce qu'ils ont dit la bisoto. Tu es vraiment au rang des derniers hommages, tout ça, on a salé au salama dans quelques heures, tout zonga. Donc, tout ça vraiment toujours ensemble, dans la famille, Mobimba, au bazam sika. Bisopé, tout ça vraiment, donc, bah, courage, dans la famille, tout sika là, ma grand frère, ma grande sœur, bah, courage et belé, c'est la vie. Nzela ngwengo mapanga ngwengo yana ngomwe cher mizana temps bango bazana kimia nzamba continue ko battre bango biso pe tout monde na donc famille vraiment tous ensemble tu yaki courant des derniers hommages quoi. Kwa hiyo kwa hiyo tala vraiment ve ila wake moi mais moi ni zongi biso vraiment biso avec mon be nganga fort to ba on appelle trop. Mais au départ, on a vraiment. Et ça, la biso à chaque fois bien. Parce que papa na biso na kacha mboka o. Hein? Pour qu'on t'a dit que ça biso bien et 5 biso vraiment. Et bien nous va vraiment ça. Hein? Tu as toujours na carte famille, quand tu as vu, composer moi ndenge za la kaka. Pour rendre hommage ne vraiment tant que Tony Kwani papa bien bon. Moi, tout vraiment, tout est Marcel pour moi, qui est fort. Je pense qu'il y a ceux qui en ont bien le gâté. Ele nosso irmão da igreja, irmão Corta do coração, irmão Tony. Epa, estou muito triste. Estou muito triste neste momento. Vi aqui. Epa, tu é final, essa avançada, essa toujours na mawa. Tu bungisa, o azaki, esengo na biso, grand frère na biso, ya na biso. Donc les Européens ça qui me colle tombe naé de toi qui pena ko sala tombe naé ya témoignage ça que non to sala qui na fait via ça qui bien pour na biso ça qui fait mon boy donc to bando se kana trop quoi to bando se kana trop ça qui pena ko s'avancer na ba leki naé ça qui na ta ya ba avancer ta ko se ka ta ya boulot na ta ça na boulot na boye wana bolia na bo meli na bo seki na vraiment dans ça qui malamu pena pour na biso quoi. Il y a toujours vraiment dans Moli Moneza na Kimia ko la battre les places Azali. Donc il y a le bamingi a été donc ko la battre les places Azali quoi. Moloba. tozali awa famille mobimba mpona kosalisa tombola ndeko na biso Tony autaki kotika biso na mikolo mileki tokolakisa amour na biso parce que azalaki moto toliaki na ye tomelaki na ye totambola ye kutu tobanda kobenge magistrat yango lelo tokutani ya bandeko bazali awa aleki bazali banoko bazali tozali famille mobimba mpona ya kokomplete devoir na biso mpona kolakisa amour tozalaki na ye ntango tozalaki esika moko akufi te nzoto nde ekufi me molimo ekufaka te ake kopema tour na ye oyo azalaki nango na mabele oyo akokisi yango ake kopema tozia maloba mingi te ya koloba
toye na cérémonie na biso journée mobimba tobombi yango mpona koyolakisa amour tozalaki na ye ntango tozalaki na esika moko yango toye na kotia kopose tombo na ye mpona kolakisa volonté mpe amour tozalaki na yango mpa na ye nazisila makambo oloba te kote azali apema malamu tokomonana na mokano na Nzambe na mikolo ekoya yango nalingaki koloba. Topeta pe koto eboke hein. Vraiment, tous ici déjà, tous ici, je remercie Missa Nangai, Christian Ngana Belko, vraiment, na nyonso Oyo Sali pour na master ndeko na biso, vraiment, Christian Nzamba Pambolayo, Christian Vinayo, Libota na yo nyonso na siko pesa na maboko ya Nzambe. Bana maipe mususu na pesi bino bambote na sina mingi ya koloba ezate. Merci beaucoup. Donc, ça n'est fini pour aujourd'hui. Je remercier Christian Ngana. Mauvais Christian Ngana Belko. Donc, David Charananga. Donc, Tobima. Donc, Maramoutou Cécilie, Toposé Pierre Tombal. On a Vienne Abisso, Tony Ankwana. Zambé Mora Yebia. Donc, Zambé Mora Yebi. Donc, oh, Bandero na ye, Massa na ye, Petit na ye, bon, Zalagi na ye. Donc,
Donc ma camion c'est Sili Nango. Abara